Bien sûr. Et puis là, on a fait un message, Jimmy, on a fait un mois, na temps aux ans 2026, sur moi ça boy mobile nae pour sextape et bimagi échec comme on échec. Donc mon ni temps sur un mobile na o lorane ti ba Jimmy Belao, mobile la forme bon, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de courageux. Moi mobile na o le sur lorane ti ba migeni ma boy, quelqu'un d'intelligent, sage. Créativité azana le roi ba prix Nobel le boza mobile mobwe azana moto azana ba baro alongo na baro akena baro alati bilamba zo laksa be ticket otika mais so mobile mo réfléchir ça à réfléchir en 2026 26 autoza so boy mobile na opo na sextape pour to mobile na dekonaki to mobile na mena mwasi échec grave solo on a absolu vérité. Alors, ma solo sap, eza ma solo et banana ba vie à la Firenze. Donc, ba vie à la Firenze, ma bandi ma moza la saper. Ba bandi boule na ba on nyarkos modogo, ba vie ege tout ça. Ba tout anale ba bandi boule na ba on ya sap. Et salama na mbongo ya kayute. Ba on sa cop ni. Ba non sa ba cop na mon miso ba note ka ba noa ba obeta ba chèque mon so ba sa ba business na bango donc bilamba oppose à la saper ogo so mano bilamba na monga kayo mais so bilamba na monga kayo wa saperté on déjà disqualifié na biso vérité saper ma selo idéologie ya ba ege ya ba na biso ba Toto Bosco ba na biso ba narcos ne bazala ki on ba où le monde jamais saper a oza montake na musala aza préparateur de commandes à ça la réchafaudage abeta ralem sous kayu na e azu monga ko monga kayu eza monga ba sombela bilamba te ba 3000 na ba 4000 monga kayu eza monga zui pour construire avenir na o. Meni. Mais na un message mo boy il fait na répondre nani trésor ngano. Asaini. Trésor ngando na un message mo na répondre trésor ngando na émission yo neti ba trésor wana asale émission mo boy na ba glodi dasuka alo ba masola lukuta alo ba télévision ya ba banko lufsen ngana mo na Scandinavie na koli na Scandinavie na Scandinavie mo na muke petit ba ko lufsen wana eza télévision ya ba danois ni ya ba danois mo asala on na ba prix wana to otanga aobeta masola lukuta TV na ngeza 20000 ndaku na ngai ndaku wana laksi contrat de bail na ngote o asombi ndaku journaliste pas au commenter trésor asombi ndaku batu pe bazo kalibana batu no surtout bazana ta ko analyser yo ligo ya c'est biso qui trésor ninga lobi TV neza 20000 akosi ninga lobi ndaku wana masolo tu abeti wana na masolo lukuta même azoko sa pona intérêt ni akuana pesa ndaku na ete ndeza ndaka momi na ye ya mosi na ye azanda omoni ngai ngana na palais na contrat de bail on est contrat de bail yango contrat de bail palais na yo contrat de bail ndaku nanga on est contrat de bail contrat de bail yo vanda na chambre te contrat de bail yango ya ndaku nanga na kombo na yo moko na kombo na ngai contrat de bail omoni oza mais trésor pas ça nango ya mfuso te trésor avec sa contrat de bail ndaku nai soit dans ndaku avec sa contrat de bail omoni ngana na contrat de bail ya kombo nanga na ba voiture ba 4 grises na na ngoza ba kombo na ndaku ni plusieurs fois wa udna komi a compléter na komi a compléter na ndaku ni plusieurs fois ndaku wana eza ndaku ya mumi na ye aza so malien so sénégalais ndaku na eta et puis parce que trésor ko umela umela poto ko koli na poto akozanga ndaku na na lobi ya migenema et puis ba trésor akenda musala ana fiche de et puis ba trésor ne bazana il faut comprendre le moment ba trésor akoli na poto omoni mwana akoli na poto biso akoli na poto omoni mwana akoli na poto alata pe ba jean alata pe ba Converse alata pe ba Nike azala pe na simplicité mon omoni ezana te na même on saper okoli na poto. Il faut comprendre, on parle de Robi, déjà francophile, ba koli na poto. Mon homme na Robi, betipi Nike, donc, au gros, ça la carte vino, mon monza, ba yoji pe a lukuta. Ya ma kiona. Na bia, na iso vérité, na site tika ba yoji. Ton TV, na site ba yoji na ebongo. Na site tika ba yoji, à part wana, trésor akoli na poto, oumi na poto, azana rien à Congo. Rien de lupang livré parcellaire na omoni livré parcellaire omonga na lupang étage na kin ya solo na commune na bandal ya étage
na Timas 39 yango combien avait une Timas numéro 39 na Timas ba kena vérifier le bon na qui doit vérifier bon vérifier na Timas 39 na Bandal bloc le pont on est à valeur ba 250 000 250 000 ami c'est ça qui était Trésor c'est jeune frère Nikens Bayaka mutaya na Al-Qaïda Nikens Bayaka nazo so histoire avec Zare ba mbale Nabi Al-Qaïda izala ya Nikens Onos Patrick Meka Fata Kimbala, nani, héritier Scram, na fils et don. Ah bon? Na petit Fleury Mignon, 1 point, 1 bar. Oh! Ezala bongo. Bakola Al-Qaïda. Bakola Al-Qaïda biswa, na première fois, l'être au sal Al-Qaïda, avec bénédiction à Dadi Soso, l'être au sal Al-Qaïda na biso, papa et mamutaloba na nga. Zo ba, sanga ba komba ba tu nyonso po, na tangao. Ndezana do trésor ngano zalate batu ano so baloba bazalate na bosa ni na ville pambani batu an tout bazalate ngata Al-Qaïda mutaya na Al-Qaïda na trésor na Al-Qaïda et salama na neni Al-Qaïda ba 2005 mutaya na trésor na Al-Qaïda c'est Nikens na père spirituel à trésor masolo kuta ndezana Maso lukuta pale on a ça pala combré ba décoration ndako bongote mandako komanda ko za so encombré ndako ba décor ba ndako moderne komanda ko mon simple alors tu au petit trésor à cette vidéo na ye pour na finganga et puis na lo bango tout le temps le la mesana ko finganga pour na sala AVC c'est une maladie AVC c'est un accident alors ba bon na TV le la mesana ko finganga un jour, achana mutu nae, a tombé na même les Cambouans. Ndeza, c'est que tu sèmes, tu mois sonera. Personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc mission accomplie, c'est historique. Merci à tous, merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena n'a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Okoloba pour la GTM Yadadjour pour les Congolais. Bon, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des ouvrages durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Kalamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba, tout se donne. Très cher internaute, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération pour Salabiso, Bosé Belé, Bonandabiso à travers notre chaîne YouTube, sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité na temps réel. Lelo, nous avons Limbambe, prix Nobel de la SAP, toujours analyser sur ma communauté, sur la communauté, surtout na
na région na biso ya communauté congolaise to mikoswa na yango puis to sola makambo ebele oyo eleki mikolo otsoleka tozalaki ntan kosala baémission te parce que tozalaki na makambo kosala biso mpe awa na studio ezalaki trop occupé mpe azalaki na baoccupation ebele mais lelo apesinga plaisir à répondre na invitation na biso onoski mabe bonjour. Bonjour Migenima, en tout cas bonjour. Naza surpris et puis na esengo komona évolution ezo salama et salami na rata studio na moni ba podcast ke na moni ba comme na ba salon d'honneur na moni ba offre ya ba champagne na moni ba préparation ba maison ya ba manicure ba nini donc franchement vraiment la sepeli trop parce que c'est comme ça qu'on a souhaité ba congolais ba évoluer ba congolais meli ko stagner trop mon la congolais moi dans un restaurant azara na restaurant moko assez na 20 ans mais comme na deuxième ti alors au mon congolais moi kata suki alingo tanga lango te mais elo na sepela na moni magino ma mozo évoluer na moni tout changer ma plateau changer studio comme moderne et puis na moni ba travailler na tout na petit na beber na nga vie na za na contrat ya CDI et puis mani na bonana payer na fiche de paye donc je me pose la question que non mon omigeni mama ele moi avuti na ngo est-ce que ça ma ele mo boye atangela ngo ba chiki bo c'est une question d'organisation pour organisation na ngo mot français mon dieza mindele mutu ba banda makambo wana biso pe ba Congo à l'époque tozalaka organisé et yaka ki lelo ba congolais bazo vivre na désorganisation ba komi désordre mais so ka congolais ti discipline a ti organisation a ko évoluer a ti sérieux na masolo donc qui c'est ça na ngote qui c'est ça musala qui c'est à boulot qui c'est musala bon le anniversaire il y a les padres Ferregola juste des nuances na biti wa souhaiter no ko souhaiter ngana pesi joyeux anniversaire place aza so dans la biso nzamba batila pesi longue vie carrière neza mulai ba frère belé na carrière ya artiste musicien Ferregola na biti suyo ouais ngape na souhaiter Ferrema joyeux anniversaire ma aza parmi ba artiste mo boya munene na katamboka la biso et pas ça la fierté à Congo na lingari mingi pour na maîtrise na et puis na lingari mingi pour na ba persévérance na na ba détermination donc a outi na maison mère ba sali ni marquis na ba jide to mulopwe et puis les marquis Ipanzani Hermo Fera côté pas Kofi so tellement histoire carrière na et que na moi mukini ti a papa Wemba Ferregola papa Wemba côté pas taboulay amoni Fera côté pas Kofi après pas Kofi tanga bien pas Kofi allez bana sali carrière na mon solo azo pumba azo kende donc vraiment ils a fierté c'est Congo qui gagne et puis vraiment na sepela trop dernier faut beaucoup d'en faire ezaki en tout cas franchement ils a na restaurant mon na brochant mais ça fait des années donc nazama taming matero trop ya okangamanae mais na mone ça fait des années na brochant alors vraiment c'est un artiste ma congolais oyoke azo ça la fierté à mboka na biso donc bato simbi 6e génération surtout une 6e génération tobito zolem sous 3 artistes la 6e génération ça la fierté ya mboka na biso ba Congo ya Congo et à faire azanakati soko otala onini ko ibisai lokolo ya lelo za journée na anniversaire na pour na carrière na pour na musala na message to conseil nini ko ibisai lelo kanga na website ki azalaka ninga azalaka c'est un garçon intelligent na mona très intelligent et puis sérieux et puis c'est un garçon mon frère azam Congo c'est un garçon ba Congo bazana ma ba secret na bango a demeuré na ba secret na ninga zalaka wana ina papa Wemba ouais ina vu beaucoup na sepela na concert où ezala que non concert où wengi kabwana na le wengi zo kabwana papa Wemba zo yemba le papa Wemba zo yemba bando tina mutu moko na wenga yemba sko fait sko papa Wemba tanga ebisa sko yo comment dirais-je wera yemba ebisi wera yebo wera sko atafera yemba. Et puis les ferra aiment vu beaucoup la ndima ferré andima koyemba ferré donc garçon non franchement veut beaucoup la confirmer ferré na wingi confirmer ferré na wingi 4x4
Donc il veut beaucoup la zoyemba bazoyemba nzemba kobos les kambote bazoyemba nzemba onsko entasco veut beaucoup anotini kasko mi semo ko moko ayemba ba jini ningaza ke tagi nkumu kwa atie jibayemba atie nani blaza yemba atie adolfa yemba atie moko ayemba ba vina nga batoni no Fernando bayemba na obeta bazala ba vichi kimbomba atie moko ayemba interscolaire comme na tour wa wengezi ngi kabana ba déjà na kata polémique ba ninga ba panza na Adolphe pa sali vocal les comme na tour wera sala vocal faut ko la si wera sala vocal wera bo sala vocal a tifera sala intersco fera sali ba beta on ce qu'on avait beaucoup les veut ko ce ko ba vocal tout mais les qui a faire vivre la ningani oui raboya na cadre boude azaki na oui raboya ki pona ni pourquoi parce que na erwana ndi bazaki wana déjà oui ra comprendre qui déjà que j'ai beaucoup de kabola ba ngo puis vouloir soutenir JB OK monde ezaki pour nge kabone la wana vous beaucoup leur soutenir JB ndeza na sko yo ngo oui ra vraiment réticent oui raboyi mais atindi ki faire squaye a paloli masolo donc laisse tomber. Très bien, message ezaki nini si ça message non pour na. Toi message pour na faire gola oyo kangai grand frère na Onos Limbambe mécène na munene pe na rata ya poto biso mécène na muto soutenir ba artiste zala ningo zalaka continuer ko avancer ningi za na zalaka ningo zalaka donc à chacun son tour à chacun son temps nga na senga ozana humilité na ozala nango calme na ozala nango continue musala nao oza bon boxer donc continue ko bosser ko landa ba makamba batute ko landa biloko mike te avancer ni zaboye musique pesa melayo makamba pesa melayo donc sala musala nayo chama mabaya place hotel libayo beta donc avancer na carrière nao. Une fois de plus, joyeux anniversaire à les padres Ferregola, Jésus de Nuance, Bilanga Loyembo, grand chanteur, Azana Mobangi na rendez-vous le 4 avril, donc au Balo la Paris, donc Paris au Balo Ganing, double Adidas Sarene Embriac à Paris, comme d'habitude avec une vibration ya bagolo. Donc mais on fera na Bexit. Mais oui, mais les caramonda, il faut ça na lecture à monde, parce que na lecture à monde, bah concert non c'est un risque. À lecture à monde parce que biso to ba analyste to na lecture à monde ba concert tout o rebeta à partir siko ti na mois de juillet et ça na risque pour nani na cause ya guerre ozoleka na Iran mais il reste en France il reste en France mais Iran est un monde islamique. Le monde islamique, le raba beta bon na ba américain, le reza guerre géopolitique na kati ba juif ba américain et puis ba juif ba français ba na kati alors terrorisme ba so bangelango ya omoni ba concert tout o eza parti à sikoyo. Si na mois de juillet, ils ont un risque à cause de la guerre à Iran. Pour ce guerre, ils ont continué, bah, français, bah, qu'on dit, que bah, concert, bah, na son na bango, pour nani, passer na era, bah, concert, ero, bah, terroriste, bah, tcha, bah, bombe. Bah, bete, bombe, na, bah, stade de France, na era, bah, concert, na era, bah, match, bah, ni, bah, blou, ma, bon. Tika, bah, ton événement, mounini, na stade de France, mais, événement, ton événement, moussous, ya mounini, ya Kofi Olomide, na stade, na stade, ya Belgique, ton événement. Sécurité à peuple. Il faut protéger peuple. Donc, il tozana keba. Pour un événement, non, surtout, ils ont siko, tu n'as souké, zana keba. So, bah, tu bazan la lecture à monde, lecture à monde, t'es la piste, lecture à monde. Alors, bah, concernant surtout, beta siko, yo, si na mois de juillet, il faut ça la trop attention parce que guerre, ils ont la guerre à Iran, ils ont influencé ma communauté surtout. Tout ça dans le monde de la femme, Onos Limbambe, n'habité monde de la femme et l'axarani. Et ça, bandi kubasi musu bayebi. Et ça, musu pe bayebi, à travers cette émission, on va écouter une opportunité. Bazo explication, moi de la femme. Le lobby sur na Congo, mona
le 8 au monde appena bana mikene ya mikolo balati ba maputa balati on peut bien te mona muswa kanga kitendi ali puta na nzoto ake Mélanie Masanga ake kobina ne ake rendez-vous na mobali tout ça mais moi de la femme il faut qu'on se comporte ndenge nini et puis moi de la femme eza nini la kisini et uta wapi banda wapi moi de la femme journée internationale de la femme et banda wapi OK migini mamoni biso ba congolais to déforma toujours makambo biso ma congolais toujours makambo toujours na sens moko boye o ya sens amabe to falsifier makambo congolais a premier moto a ebi ko falsifier makambo moi journée de la femme ça n'a rien à voir na journée maputa ça n'a rien à voir na journée Romela Masanga ça n'a rien à voir journée de la femme isa liberté ya mwasi na ba domaine nyonso ya vie na ye e liberté mwasi na maputa te e liberté mwasi na masanga te liberté ya mwasi na domaine ko voter na domaine ebandi na États-Unis et uti na États-Unis na ère ya racisme na ère ya racisme et ça na kati États-Unis que noir sura za na kata bus avant na transport en commun mundele so amego kota il faut noro avandaki à télématique la mundele place moi si mo comme Rosa Park au ba pesa station ya Rosa Park ya RE oza ba kota ba Rosa Park moi so na comme Rosa Park as une femme noire afro-américaine afro-africaine né d'origine africaine mais afro-américaine né to binga wana moi so na suko tant avant na bus tant monde la koti monde la singa telema ya vanda moi so na boy a résista le rôle à résistant à partir de résister na ba kangi ba menacer ba nini des jours wana manifestation salama aux États-Unis ali ba noir ba liberté ya kobanasko ku vanda na kiti na ba bis na ba transport en commun même so mutu munde la ye a hotel maté avant na ebino so bozan égalité dans les États-Unis ça la soki munde la côte nord a terminé kiti non a terminé kiti faut atiki la munde les places debiso atiki la ba koko voilà isa bon mon so moi so na mutaboye aka jour aboye le 8 mars de la terminé la terminé la aboyi abo hotel matika munde les places moi son comme Rosa Park. OK. Et à partir de moi son initiative na consacrer journée wana comme journée de la femme. Donc ba journée de la femme, c'est une journée où la femme va prendre conscience aibaki na sa femme celle comment je vais éduquer mes enfants na ko élever ba na ngande nini moi ça j'ai conscience na wana na ba domaine ebele ya vie na ye mais ça jour te que to mona lelo ba mama ba kangi ba maputa façon bazo kengela maputa ngo ba tiki ba nzoto ba mama ba 40 ans ba 50 ans ba mama ba 45 ans bazo kanga maputa donc ça n'a rien à voir nan même kunde ba kanga ba mama la biso ba ndo kanga maputa il faut mona batiki maputa batiki mabumu batongisi ba mabaya journée ne ko batu ba meli masanga ba langwe ba kena débauche na débauche masanga ivresse débauche sexuelle immoralité donc mawatro journée de la femme c'est journée prise de conscience la liberté de la femme ça veut dire une femme devait libre en esprit devait libre mentalement devait libre par rapport à ba limite au bachelege ka voter te au bachelege ka bimate a salate basi ba mo sala donc moi sona Rosa Park abunda ponango mais aujourd'hui journée de la femme est mal interprété par ba congolaise et comme le journée il y a batu parce que ça on fait balati matu on journée maputa ça n'a rien à voir maputa bana olata mabana kala pas ça n'a rien à voir et la journée à liberté. OK, bah femme congolaise, il faut prendre des prises de conscience. Bah comme libre, bah ça la capable de défendre pour mboko na bango, de défendre parti non, bah ça la capable de dike ba na bango. Bah ça la capable que moi si mo ba bota bana na e, mais bana ne bah ça bien instruit, bah ça bien éduqué. On est ça bah ça la capable de ba que na osala musala, na osala boy, na osala boy. La journée liberté, la journée mo te que y a délire, y a divertissement. Alors, le lot, on va suivre la liberté, on divertissement. Jour de la femme. Moi, de la femme, tu as une vidéo qui peut circuler. Moi, c'est mon Michel à la théâtre. Tu as une vidéo. Nandi qu'on a biso. Autre loba awa. Oza pe parmi mécènes. Mécènes parce que soutenir artistes et musiciens belé longtemps, ça fait longtemps. Moi quoi mécène congolais na kombo ya Jimmy Bela ou vidéo photos circulé
en moitié nu na tontine moko asala pe théâtre. Ouais. Impressionnant eza nini lokola mécène komona moninga na mécène ko partager conversation en vidéo moitié ni réaction les amis. Bon, tout d'abord il faut comprendre on a ni migene ma mécène azali aza c'est quelqu'un qui vit à dehors de son pays ou aza wa diaspora mais aza na pour donc soutenir l'artiste. Na kata artiste c'est non sont comédien, musicien, tous les artistes même peintres. Mais biso to ba mécène européen. Na ba se trouve en Europe, to na mentalité mosusu. Jimmy Bela ou aza mécène, je sais pas si aza mécène Sud-Afrique. Mais c'est installé déjà comment on va c'est installé pe awa, akwa pe na mentalité awa, moi mentalité à Sud-Afrique. Comme na bablo abongo eza ba dimension ba bassesse mo boye oyo na go imaginer on te na go raisonner toujours rené na milieu congolais comme na mutakala fiona pas artiste comme na pe muta michois artiste comme na pe mutakala Jimmy Bela tous les deux mutakala petit na Keni c'est pas somme ay maramna oloba tous les deux mutakala ba mission comme na bongo eza bassesse alors na éviter ceux ba congolais bazana problème ya comprendre ba sextape. Ba sextape wana eza ba intimité moko boye un tout d'abord esalamaka na bato baza ba balana bato ba balani eza bato ba makangu te omona do ba Pamela Anderson ba no sala wana mibali na banga pale sextape ba makamu to sala wana mutuma yo choli toy mutuma zo choli toy yo ko l'accès o l'accès sexe na ote o l'accès epele o mote mutuma bo coucher ne vite fait o permettre muto ta filmer yo alors ba congolais na ba congolaise de quoi ba déformer makambo monde ya ba ju sextape le rola délire moko bo le fantasme eza fantasme bien sûr eza fantasme na bato bazana couple neto oza marié o sa sextape na mwasi nao po pimate ba rapport sexuel na bino boza bovandi bozu bo chango et puis si bino encore plus dans vie bo sala sexe pesant la délire wala te on mona biso que na domaine tout ba congolais ba déformer makambo moni le sexe peut communiquer non na cha motulito à distance neza na po na biso tindelanga plana mutatikele puis mutakala atininga ni dité na e ngape na zuna longo libilamba donc eza tellement ridicule on to senga ba congolais les londe to zaboye sex step so que mobali wana bala ote oyebi que mobali wa mwaso na aza mwasi na ote bo sala makamba sex step te sex step la sala onka na bato baza marié bato bana couple za légal et za officiel et bana donc baza droit ça sex step na mutoyo o boseni na relation mo bobanika bo ça sex step te parce que c'est ridicule. Ils ridicule et ça dit sur mais ça on a un message qu'on lancer pour na Jimmy Bela ou ouais pour na message na repesa pour na Jimmy Bela vraiment c'est un jeune frère aussi na monagi na Sandra Kazadi asola très bien on a website qui non à se ressaisir na monagi c'est un homme un garçon très intelligent na solo là déjà une fois à se ressaisir en plus auto bas la calamité donc ils a tellement honte il a tellement soni à se ressaisir au moni tout ça na poto ermo bozala ma comportement bon autorosa na poto do se comporter ko banyamate papa simo kimbongo loba na biso na prophétie ke boke na poto boza maele pe amindele bozongi nango bablo musu ermo to mo sala ngwana boto bunga barumba to bunga tradition to bunga cadence to bunga pe ki poto il faut comprendre posa na poto il faut saler la pe mon ki poto donc Jimmy Bela ou man senga na mablo wa bo se répéter même ata mutu mo bo sola na téléphone au lingae comment rekoma na niveau longo la patalo la xipini na obani c'est vraiment ridicule et puis blogo na etika là un jour bani ba mona. Très bien, merci no bandi ko tuburanda biso Jimmy Bela aza bonne santé aza santé na bien aza na mwasi na bana na ndaku aza na bonne santé pour no bandi ko mususu ba kanisa Jimmy Bela aza ki menacé aza ki soina ba problème ni de gauche à droite ba menacé pour aza bien Jimmy Bela aza na bien toto soné na appel vidéo la ki singa kutu makambo ça tout à l'heure wana dans ça les ma vie privée na donc ça va business na pour voilà tourner bien c'est un bon ça bonne santé donc ça ketete ke Jimmy Bela ba beti Jimmy Bela dans hôpital te aza bon et puis ba vidéo bazo lo ba on a 40 vidéos à l'okuta donc ba obete non pour nani pourquoi faut abetailler ba betailler pourquoi neza na do sexe que ça la maki
ndeza bo peut-être rosa yete peut-être mutabin se vida michu abo pourquoi ba betaye na comprendre pourquoi batu mo ba comment beta rabat et go zapper montage on sait jamais donc il y a un sens là donc le plus important à bien à envie ce que ils sur les erreurs et les caméras les plus importants dans la famille naïe à organiser ce que ils solo aussi na pardon à moi c'était vie privée naïe. Et puis là on a fait un message na Jimmy te na pesa moi sina na tant tozana ba 2026 so moi sa boy mobile na ye pour sextape bimaki échec kamunene échec donc momoni ba tant so za mobile na olorane ti ba Jimmy Belao mobile forme bon quelqu'un d'intelligent quelqu'un de courageux ngora mobile na ole sur le roi ti ba migene ma boy quelqu'un d'intelligent sage créativité azana le roi ba prix Nobel le boza mobali mobwe azana moto azana ba baro alongo na baro akena baro alati bilamba zo la sabe ticket otika mais so mobali mo réfléchir ça à réfléchir na ba 2026 26 otoza so boy mobali na opo na sextape to mobali na dekonaki to mobali na mena mwasi échec grave solo on a absolument vérité ba séparation ana e ba blo mo e ma bakala et pas pour le moment parce que même na bible nzambe alinga ngote Dieu haït les divorces ba blo ba séparation ngena boy mobile nanga parce que ndeza boy sex step ne mona na ki e mama na échec ya ba raisonnement ba bassesse non singa na moi na ya za la fort et les kalango et passer na on bo vana bo construire famille na bino bo za la ini tala blaise manzambi na lise manzambi baza toujours ini tala Adam na Ève Ève asali gaf Adam nzamba bengali ba ome Adam na Ève bakabola te baza toujours ini donc bata o kabola na mama kali c'est là parce ba détenteur bazebele très bien mais tout le bilan likambo ya ototino pe utulwa na mikolo utuleka ezo conchipe ko lwa ototini yo comprendre nini yo mena mila musique on assister na ba studio ya album ebele ko bana ba général d'effort jibimpiana au moni trop na ba JDT molo pose la na ba fali ozaka na ba ferré autotune isa appareil ni autotune pour nous donc autotune il faut ba toi comprendre autotune isa logiciel mo boy et bimika na 1997 autotune ngoba ki netinga ba emelanga premenze mo na d'effort na 92 des fois emelanga nzembo donc to benga na nonande autotune ya rate banze mono sote salama ya kala o ba wenge ba sel album na ba 93 autotune ya rate autotune e bimi na 97 muta créer ngo eza ingénieur mo ba américain comme ni Andy a créer ngo eza logiciel correcteur pour na corriger bato tout ba imba na ba demi-ton monde zana ezelo mobo et logiciel a créé bon et bim on a 96 c'est un américain qui a créé ça a inventé ça mon asa ingénieur de son a inventé ngo pour na aider bateau ba emba na ba demi-ton pour ba corriger un logiciel correcteur autotune et ngo ba ki don des ana boy et comme que ça l'a utilisé à partir de 97 mais c'est pas tous les artistes ba utiliser autotune net ba Céline Dion ba utiliser en auto et là ben artiste muso congolais ba utiliser mon autotune te et là logiciel correcteur muta créer ngoza Andy mon Andy il comme les muso na bosse scène américain il débronne quelque chose comme ça il muta créer autotune et en a 97 mais ils a logiciel mo boité que ils a obligé tous les missions sur ba emba donc ils ont corrigé mutu so zo mamabe on est d'accord mamabe ouais mais ma mission no so ba tiza ngote ne ngana ebi ma mission no so ba tiza ngote so ngo ba mission ba tiza ngote je me suis documenté na moni ma mission ko ba Céline Dion ba Gims ba nani ba tiza ngote ma mission no sote ba tiza ngote bon on a une explication quand même à Fali n'enga expliquer par rapport au Toti na live était na landete natalaité mais aux conseils fallait c'est l'autotune ou pas parce que oui peu qualité il y a parce que na quartier latin je pense pas ça l'autotune même droit chemin na sieta yemba en autotune arsenal de belles mélodies ya yemba en autotune tabeta ba conseil raminer na mokili à c'est l'autotune est-ce que vous conseillez à utiliser autotune parce que ba tout muso ba traiter ndeti autotune les sauver voix na ye na ebiti yo le golo ebi très bien ni nous conseil est-ce qu'à continuer conseil là on bon nga moi pour na fali na domaine mais ba studio ba nini franchement
ba domaine na ba on bien te pour na nga fonctionner là on passer dans un ba studio na été na kinda avmate donc côté wana il faut vraiment kutu na ba maika munani ba mtu ba mwana ba roye ba bilo wana mais nga na ebike no ke aimba bien mon na ebité ce qui a celle là autotune ou pas moi en tout cas franchement na ebité yo anza domaine mon pour na non autotune oui à celle ouais parce que tu nga na ebité yemoka loba yemtai na na musique ya Congo ah ouais et mais après na mona est-ce que ma beza ko c'est l'autotune autotune na mabete autotune na logiciel correcteur zo corriger bato ba yema ba demi-temps et corriger bato a mabe mon ingénieur on a ça là on a 97 alors si go so moto c'est la autotune ils a mabete c'est que à l'air à embaga asa ba to mususu e kini mabe ya mo zo utiliser dans le logiciel ya mo ça là alors si go ah ouais c'est ça à 97 c'est Andy Hildebrand mon yim tsa salon ingénieur no o kana otolo bangwana et ngo bagino autotune les aboye isa correcteur et isa logiciel correcteur et ngo bagi soki moto la autotune c'est que aimba mo mukena ba demi-temps nanga sale la on mais pour na ma fali ba studio ba ni en tout cas on za domaine ngate on a faut tout na va fi maika sa père fois ça la business ni na mokili pour réussir cause la sa père est-ce que sa père a cause apeka moko ya batu bagenda kayu lokola mutu nyonso est-ce que sa père na kala sa père azaki nani parce que le loto na sa mutu nyonso comme sa père mutu nyonso alo bela former na mutu muso asala raté mais obeta masola bilamba bia sa père na mutu muso azana kini mais ambenga sa père pour na yo sa père face à la patron, azala chef d'entreprise, azala na ba entreprise, azala teka pembe, azala mutuni na teka noa, sa père il faut ezala nani na ba niveau nini na cap nini il y a la possibilité pour azala to benga sa père plutôt respecter. En tout cas, la très bonne question. Omonini na lobaye ke maramunyon sona et pas ba congolais a falsifié. Omoni masole a sap. Ningi bandaki masola sap batu tuo ba solo mama sap lelo batu ba so mama sap lelo ba kotsa ngokota eza makambu ya batu elo kwa neti bo bande makambu elo kwa lelo sala media lelo obani media peut-être en espérance à 6 à 7 ans 10 ans au c'est la media mais ça ba papa na biso ba sala media ba lukuku ba manda chebo ba nani ba sala media ça veut dire ils ont posé un fondement yosko zo ba sala likolo na modernité na peut-être on a monde moderne mais ko longola makama manda chebo ate ko woni lukuku sampote so boy lukuku sampose koza libano ko ni bolo wabonza kwate so boy se koza libano alors masola sap eza masolo e banana ba via la Firenze donc ba via la Firenze mo bandi mamoza la saper ba bandi bulna ba on nyakos modogo ba ve ege tout ça batu wana le ba bandi bulna ba on ya sap e salama na mbongo ya kayute ba ono sa kopni ba no sa ba kop na mo muso ba note ka ba noa ba obeta ba chèque muso ba sa ba business na bango donc bilamba oppose à la saper ogo so mano bilamba na monga kayo mais so bilamba na monga kayo wa saperté on déjà disqualifié na biso vérité saper maselo idéologie ya bave egi ya bave na biso ba Toto Bosco bave na biso ba narcos ne bazala ki on bave où le monde jamais saper a oza montake na musala aza préparateur de commandes à ça la réchafaudage abeta galem sou kayu na e azu monga ko monga kayu eza monga ba sombela bilamba te ba 3000 na ba 4000 monga kayu eza monga zui pour construire avenir na o construire ozo épargner un jour somba ta appartement na poto un jour ko sabana na monga kayu ko so mais il faut ça idiot c'est un abruti à ko raisonner bongo jamais idéologie na ba salon na monga boulot lingo ba ki saper non surtout congolais déjà à salaka asa disqualifié akoza saper ala tanaye makoko mi benga ma jamais saper parce que asomba déjà bilama na mongo chafaudage asomba bilama na monga kayo mongo basomela bilama na monga cop veut dire mot coopération et ngo ba coopération ko sa cop non ti yo boye o sa la cop na yo mutako za tamsu se posa sa la cop na ye ateka ba plan sa la makamonsu sa la ba conteneur ba masala biso ba vile pambani mon cousin a ça la ba conteneur na ye Sergino Kadilo a ça la ba conteneur Yannick NG a ça la ba conteneur na ye alors ateka bilo na ye o sa la cop ezaka cop ya bandingi noso cop o za community rajungo mana cop na ye se faire rajungo ma restaurant chez Raju il y a danger
Rajungoma SFR restaurant chez Rajou na bo sente na chef cuisine Razuka bienvenue Manzanza digital yemu da simi kuzi ba ole sa Paris quoi mais restaurant chez Rajou ya danze SFR Mikolo Rajo komi na mon sécurité quoi vene biso na comment vous dire nani acheli biso sécurité kuba vene biso ya ngambe acheli biso sécurité donc Rajo na sécurité donc voiture sécurité chez Rajo ngoma donc plaisir à tout donc ba saper non surtout oyo akenara boulot aoso mebilema na monga sap nezana aza saperte omundi ezana un saper aoso mebilema na monga boulot te parce ba vio na mutota obenga ma saper akoti ma sap kokota eza yeta akoti ba nyakosi na kosi na sala vega na sala ba vio na ba sala idologie na mo na sala ma no sala te mais na ba cop na mo na sala mer mo na sala ni ya ba saper ba no sala ba na ba cop na mo ba un saper déjà o ba gangaka o ba sotaka si longtemps ba kenara a saper aza vigile a saper aza échafaudaire a saper aza maçon champati na mbongo wana olika sala ba projet ya vie na ya bien yazo bisongo na bilamba aja disqualifié so ba comme des garçons aza disqualifié donc un saper déjà nzana il faut so ba bilamba ya moni nyako sa minzembo ya proclamation abiyo na poto que la cité obeti libanga ozui motete il faut que banze mwana ya ba 84 ba 82 et so eza ba histoire na kati yo na poto classité obeti libanga ozui motete donc ngoba au dévier déjà on a poto tangite on apprendre rien au dévier déjà obeti libanga ozui motete o sombi bilamba le donc ngoba o sombi bilamba na mbongo ya libanga ngo sombi bilamba o eli simbango donc ngoba ki ba sapero ba soma bilamba na mbongo ya kayo ba benga mo ba mawelisa aweli simba normalement un sapeur au sommet blama mon kayote ça peut passer blama coûta ba 3000 ba 4000 ba 2500 ce qu'est-ce que ils sont en train de faire au moins azala musala salaka parce qu'il faut te confondre aux apoto salaire ils are basé na niveau d'études salaire ils are basé na niveau diplôme so moni mutu mo bozo bono ngana sala échafaudage ou ben ngana sala préparateur de commandes ou ben ngana za aide-soignante ou ben ngana auxiliaire de vie mais na toucha ba 4000 mais non na poto baza eza société administrativement structurée so poto donc jamais ba peut so salaire à 4000 so za ba diplôme à bien te donc ngo ba salaire à ba 4000 ba to baza ba bac P6 ba bac P7 ba bac P5 ba oza wa 4000 ba tout ce ko ba congolais ba sala sko ba nyoko maka ba sala ba vacation a souffrir na musala zo kemba azo beta 3 sala boya o sko mbongo wana audio zo souffrir na ngotongo zongo bongo allez ba qu'est-ce qu'on a ba comme des garçons amoni ba tie verse lem sous 3000 euros ba kena moskino amoni ba tie verse 2500 euros apesi mbongo ndambu ou ba sali économie to sali kelemba normalement yo zati kono o sala no hôpital lem so sala no hôpital là on nous aura sous hôpital au sala no hôpital na Suisse là aux on hôpital na Suisse au kanyango boyebo et comme belé o so malon bilamba to ko benga ba to ba saper na exemple yenti ba garçon oyo ba za na Afrique du Sud ba so ba cop also ma bilamba na monga cop mais na zo yo dima ba ta Afrique du Sud nandimi bango te yo kona biso na bia ba saper ba ta Paris ba kenda musala zo boya o so ka te saper a koza na so ma bilamba monga musala te Montako so meblema monga musala za saper. Bakayu batiko sola sap. Na bi batiko sola sap o solo. Sapa solo o solo po sapa le côté zali. Sapa solo go so mona monga boulot. Comment so mona monga boulot? Est-ce que vega so meblema monga boulot? Vega manager so meblema monga boulot. Parce que ça pesa bangote. Ça pesa ba vegi. Eza bana la Firenze. Bon babani ma masap ba bisanga mona la Firenze ni na ngaza ki préparateur de commande mona la Firenze ni na ngaza ki vigile a so mabilama na monga boulot ba so mabilama monga boulot te bango tu ba so mabilama monga boulot ba saperté sommet la mana yo na monga boulot lata na yo mais ko benga ma saper selon idéologie ya la Firenze idéologie ya modogo idéologie ya narcos ngana biso vérité bazali banda ya ligne
bazeli bana masolo osomi na obilamba to boite roza mbongo na boulot oseli sacrifice osomi d'or osomi Gucci moza saperté mais net ta Paris ba saper eza banani na logique oyo zo memela biso osoka te na bien na Paris na Paris to la ba saper bazalia ba saper ngana ba critère wana ba critère wana ouais ba critère wana bazali go ba spajarité mbo bo parisien ba spajarité mbo baza ba critère wana ba clan franchi baza ba critère wana ba nikes ba ya ba sala raté ndeza bo asoma bilema ba la cop ba critère wana mais il faudra okenda musala bilamba no somba ngona monga musala mais ko beta tolo te parce que no kama bon mongo na musala ko sala épargne un jour somba palais monga musala il faut foutre loyer monga musala ngo toucher à combien ozala back piece combien yo ça pour toucher mongo somba bilamba ozo webisa biso que non na la tm sous Moscou no coûter sous 3000 €. Parce qu'on a musalo toucha à combien au foot à loyer ndenini au laisse bana ndenini au somme la manini ce que ba saper au bazo souffrir pour na matalana mon azo se privé ma comme nécessaire primordial pas au marabilamba mon baba saperte mais saper za muntu oyo ni zaboye au somme bilama na mbonga boulote jamais de la vie mais ce qu'on somme bilama na mbonga musala au sala na Peugeot on a préparé des commandes ou saperte ou disqualifié échec ya monene. Merci beaucoup pour la première partie émission Nabiso. Merci le temps topé simbo te belé na son excellence Guy Luando Mboyo les grands baleines. Son excellence Guy Luando Mboyo topé simbo te belé et puis topé simbo te na kulutu René Botamba mbote belé na Chancel Mbemba de Midie Boss Di David Manga ya motema Mafani Chis mbote belé na Boss Tudu Kinkela 12 Tudu Kinkela cousin propre à Jésus-Christ, mbote belé na papi matalatala matos miroir d'Angola da Costa patron maman Philbertine Samba moi si docteur Samba donc tu peux si mbote Arlette Mayala jolie Mayala tu peux si binombote belé Arlette Mayala 6600 volts jolie Mayala masangwa fort mbote belé na Morimo qui monté à Magras Tozoladio Sylvain Nexon mbote belé Sylvain Nexon messieurs ditete Micha Daya na Nantes tuchu debord mokonzamboka mbote belé na bino nyosho bandiko tout boza connecté, branché, scotché na chaîne YouTube Nabiso sur la Vérité Studio. Jimichi Manga Port de la Chapelle, partenaire officiel. Evan Tumba, patron à 4 en Vex. Mbote Belé na Gaëtan, Lipamoto, Sniper de Ferrigola. Mbote Belé. N'était chose na batoko remexia batoko ta la deuxième partie. Ouais, na opesa mbote na Deo Makwa, na Dekri Salanda, mbote trop Johnny Tosca, mbote no Yangoyo. Yannick NG, mbote à trop, vraiment, Elsa Cabriolet, Jeannot Tatouage, Dame Maman la Paris, 8e merveille, hôpital américain, valise à Louis Vuitton, mbote no Yangoyo, Jires Mongo, les boss, mbote Yangoyo, Gimbola na Lyon, mbote no Yangoyo, Nono Sikala, Richard Poiti, mbote no Yangoyo, Brunel Dishkwared na Bundes, mbote no Yangoyo, Jamila, 20e, Iber X, mbote no yangoyo masalanga Debs Eton John mon brikiti mbote no yango Jomata Masikini en tout cas ba mbote yangoyo ba mbote la yangoyo. Merci Nabandeko tout baza à connecter branché en scène pour moi à travers notre chaîne YouTube sur la Vérité Studio chaîne YouTube Oyo et le Rabido faux dans temps réel. Nous louer studio ba micro toi nango 4 ba micro professionnel toi nango pena 4 ora poso yamba batu o louer studio ça l'émission contacter biso to louer sur studio on a poso ça la shooting photo professionnel contacter biso to peso air no shooting en plus tu ça na professionnel donc photographe professionnel bo contacter biso pour na shooting na bino na zemio lingo bala makamona tout Koffi Olomide desté ko bala a Cindy le cœur et ça lui on dit. Bon, vraiment, comme on a Koffi Olomide, abali Cindy le cœur pour nanga, ils a plaisir à trop, ils a plaisir via Timba, via Timba. Moni batu mususu ba mona Koffi gara niti nengwana. Timba c'est-à-dire Timba. Yango na oloba. Ya zane explique o mi gagné ba. To mona Koffi niti nengwana. Koffi pour nanga mundo wa Koffi Olomide na Congo wana roza pe président na Congo. C'est vérité. Koffi Olomide no mona. Koffi a des musiciens comme son président pour. Mais Nabi George Weah
azali footballeur akoma président na mboka na bango kofa koko un peu président na Congo parce que Viana il faut vous comprendre Viana zana ba mayele moko boye Kofi non mona Kofi asa ba mayele moko imaginez Kofi comme président de la République oui qui va misser bele ba okima Congo wana oyibi quand même ouais ba okima Congo tam soupo na discipline na cha ouais pour la discipline Viana timba moni Kofolo mida timba fort il faut comprendre Viana tangi na poto Viana za akomaka za écrivain Viana ndezana boye asala musique atanga musique ayima mibeli Viana timba donc Viana aninga bali sindi bon ngana biso ke eza ba code mo boye ba code 17 et là c'est ba code 17 code 17 code 17 ningo la sérieux non yo okanisa yeke mamongo ezala bongo ngana prouver le contraire code 17 amwala mondi eza via beta ba code 17 eza ba réponse vers zong sala ba réponse ninga bali sindi bon donc ngana souhaiter bon ka ba bonheur non vinda na âge à 70 ans vers vivre tani via pe sa sinebis donc sinda à l'aise donc batu batika vie calme vers ça la carrière à ça la vie nazoke na on passe pour le moment vers la patriarche azaku sous légende pour nanga za patriarche ya musique congolaise batika la garder tout ce que na vie na bozi bozala et bosa na grand nyoka longo te grand ouais batika les trois donc je vais Josa bozi bozala na virambo ndizana donc vers la patriarche pour nanga na ne sengo trop je vais bali na souhaiter vivre ba bonheur et puis ba bonheur na sindi les cœurs batika vivre ça ba idéologie na ye vers zo ba makota mais nini oyo zomona po nini oyo na carrière ya Kofi asali na nta ko sala oyo zana ko posa pas sala un jour en tout cas vers sali tout vers na biso sali lote ngana ebise Sandra Boye Kazadi je na kota konsa Kofi na Belgique na ba pona nga ve beta sauter eza concert à Jibile abeta sauter ve sikone zana bo ve ko maga producteur ah ouais ponanga na be vertika concert à suka eza ki arena ana ya Bruxelles donc vertika na ya beta sou concert te va comme nega producteur et vidéra so ve so nga beta concert il faut un concert mo boye ya ba salle mo a 10 000 même ba VIP vers au chape concert bo ba 1 000 €. Ba koto ba to kotika ata sous 50 000 €. Donc vers au ba no beta sous ba concert mo te go no ba concert ba 100 € ba 200 €. Donc ba concert mo boya ko na impact ko le ga o tum to beta lam sous na a beta na arena a beta na Stade de France a beta na Bercy a beta na wapi ve fa comme na ba concert mo ba VIP a beta salle mo boye ya mystique mais concert mo boye pour mon ave a comme na ba boule neta ba Michael Jackson même ça tiem sous pour mo ta ko ta concert na 2000 €. Ndeza na va comme bloga bo pour nga conseil na kopesa via wana beta sauter conseil ni no kopesa na ba mama na ba femme congolaise tona mwana bango moi message et puis tout à ba réseau to mona mingi peni ba se comporter mabe ba utiliser ba internet pour na ko finga ba mama donc ko finga bandi ko mibali ko finga bandi ko ba mo basi message ni ozana ngo fort pour na conseiller ba femme congolaise pour l'occasion moins de la femme. Bon, ngailo non c'est la femme congolaise va se ressaisir par rapport à la relation na bon. Donc moi si déjà il faut pas comprendre que il faut ba temps ya ko éduquer ba na bon. Mon ba femme congolaise mingi ba na mon basé éduquer. Eza tabou lelo o mon femme congolaise a vandi abengsi mwane na restaurant azuta ba no solana mwana nae neni ba sokolaka neni ba lataka neni ba respecta mutu ba na tante ba femme congolaise ba na tala mon trou ba passion sur loko o monde eza na ba passion na réseaux sociaux ba na ta ko éduquer ba na ba honte mais si longtemps ba zo éduquer ba na ba honte nezana après ermo ba be ba na mibali na bango ba linga mibali musuba okota ngata ba vie na bango mobali moto okota na vie na oso ba no ba ze éduquer ndezana so bano baze dikite yo tala plus intérêt na yo so bano baze dikite ba bebiselo bana ndezana parce bana baze dikite na oto ga histoire mo boye joma benga na téléphone donc abinanga ki abiki onos na kabo na mosinanga mais ba futinga nani ba rele ba faire mission na ba la ba pesa faire des comptes da ba pesa mbongo nanga na zumomi musu na riva ne pas monsoana to liembongo wana vide Leto limbo wana na e na trouver na bouloté. Na monaka moi na moi soana il y a 13 ans.
nga na vai na salon na ota la TV aye ayebisi nga gabi na ke non o tonton zombo nsomela na cigarette na ebisi na bi mona mwasi wana ya 13 ans ayepa na nga o tonton zombo nsomela na cigarette momosko jonga abi abing mamu mwasi na ye ayebisi mona na bo abi mais comment ça depuis quand toi, tu m'envoies, je suis ton beau-père et tout ça, tu m'envoies pour t'acheter les cigarettes depuis quand? Oh, tonton, mais c'est pas un problème. Abing maman nae. Aïe, c'est maman n'était pas moi, non, salati na sur mes cigarettes, maman na tomboki. Olinga moi nangate, ningeza ana, bimaga na nakoyo, olinga moi nangate. Oh, comprendre. Pour nani passer, ba maman wazo éduquer banate. Alors, bana, il faut bazala bien éduquer. So bana baza bien éduqué et ça la bien ba mama bazo na posolo yon basi congolaise bazo ton bazo taming na musala ya oskola masoka bakoko bazo taming na matala na bazo taming na ba réseaux sociaux isa mama na échec ndiza bazo ton ya ko instruire bana na bango bazo ta ko éduquer bana mo bana ba congolaise ming baza éduqué ba mama ming bana tante pour na bana mo ba papa pe baza pe na tante pour na bana mo ba papa au lieu que bana ki hotel mais pas ba lombi ba na ba mais ba wuti bazo ta obenga bana mo yo tatuza na mona na 13 ans ana 14 ans mais yo na mona communication ezate yo na mona dialogue ezate mama oza na tante odologue na mwana no so pasaka na musala no so pasaka na bekiri no so pasaka na musique no so na réseaux sociaux so komyo ana mais non bozo ta ovana bana bino bo éduquer bana bino éducation est important so bana ba lokwe éducation à parler ndeza na ba école mamilika ebele donc conseil na ko pesa ba mama kaka yangwana basota ko dike bana bango ba prendre na bana bango ni ba sokola so teli bana ba congolais belé basaka même ya basse ya ba 18 ans 19 ba baka na ba maquillage mais ils sont pas propres mondeza ba ozala propre ba ozala propre ba ko sokola ba ko respecter ba tout ba ko se tenir ndeza na au monde ba bana belé ba congolais ba ko se tenir te pour ba maman na ba éduquer ba honte donc voilà le ngala ko lo baka ya ngwana mais ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto na yebite. Yaka, tokisina metro, chateau ngutia da kayau. O kayau awa. Uzumuna kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba saka mun nazabo asaka so mina yula metro. Papa tabu korogo ya takuta msanga. Bisa batani ngaba ba mingi. Tanga.
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boyate nango Nicole Malonga Meni mais nayi na message mo boye fa na répondre nani Trésor Ngando asaini Trésor Ngando nayi na message mo na répondre Trésor Ngando na émission oyo na répondre no ba chroniqueur bino ba chroniqueur. Alors il faut ba chroniqueur ba comprendre que ngala sepela na omi gene mala o flatter te yo na te di mo là parce que il faut ba comprendre que média c'est une puissance. Média ils ont contribué na éducation à masse na éducation à pays. Donc il faut faire véhiculer ba message mo bo non ka rapport dans ça la promotion ba chaîne bino mais vous faire véhiculer ba message oyo ke et ça là que ba tout so bazo yo kango édifier bango batu ba changer rôle ya bina média ya mwana. Alors le loso média a comme contribuer na ba dépravation des mœurs ngana so vérité et à marathon mon lisana. Alors média surtout média internet ils ont contribué trop na ba dépravation des mœurs ngala mona na moni journaliste mo na Congo or ça l'émission abingi musique ndingo na batu na e bandi ko finga ferre banoti finga ferre bazo me la ferre bansembo ou jeune so ana pas on dimango nazo tout na krisa bo seme musa aneza nini comment na belo bon ba finga ferre firaza mukolo firaza artiste congolais défendre le drapeau mboka mona mo bazo finga e bongo ba insalide bandini ma sadité ko finga belo bon c'est pas bien. Alors on a lancé ngambino ba journaliste so mutaye na plateau aum na plateau lo ba masola lukuta neti ba trésor wana asale mission mo bo na ba glodi dasuka aolo ba masola lukuta alo ba télévision ya ba banko lufsen ngana mo na Scandinavie na koli na Scandinavie na Scandinavie mo na muke petit ba ko lufsen wana eza télévision ya ba danois ni ya ba danois ndo asala e na ba prix wana to otanga aobeta masola lukuta TV na ngeza 20000 ndaku na ngai ndaku wana laksi contrat de bail na ngote o asombi ndaku journaliste pas commenter Trésor à sombi ndako batu pe bazo kalibana batu no surtout bazana ta ko analyser yo ligo ya c'est biso ki Trésor ninga lobi TV neza 20000 akosi ninga lobi ndako masolo tu abeti wana na masolo lukuta même azoko ça pour intérêt ni to na poto azoko ça vérifier azoko ça siko pourquoi parce que ba congolais ba koma makama okosa bon koma matalana na umundi eza na passé télévision na prix wana te ndako wana pesa ndako na été ndeza ndaka momi na ye ya mosi na ye azanda omoni ngai ngana na palais na contrat de bail omoni contrat de bail yango contrat de bail ya palais na yo contrat de bail ndako nanga omoni contrat de bail contrat de bail yo vanda na chambre te contrat de bail yango ya ndako nanga na kombo na yo moko na kombo na ngai contrat de bail omoni oza mais trésor pas ça nango te trésor avec sa contrat de bail ndako na
soit dans ndaka contrat de bail omoninga ngana na contrat de bail ya kombo nanga na ba voiture o ba 4 grises na na ngoza ba kombo nanga nda kuni plusieurs fois wa udna komi a compléter nabia na komi a compléter na nda kuni plusieurs fois ndako wana eza ndako ya mumi na ye aza so malienne so sénégalaise ndako na eta komone na contrat de bail ala sa komone na contrat de bail des années ça et puis ba trésor ko umela umela poto ko na poto akozanga ndako na nabia na lobby ya migenema et puis ba trésor akenda pe musala ana fiche de paie et puis ba trésor ne bazana il faut comprendre le moment ba trésor akoli na poto omoni mona akoli na poto biso akoli na poto omoni mona akoli na poto ala ta pe ba jean ata pe ba Converse ata pe ba Nike azala pe na simplicité mon omoni ezana te na même on saper okoli na poto. Il faut comprendre, on parle de Robi déjà francophile, ba koli na poto. Mon homme na Robi betipe Nike, donc au gros ça la carte vino mon monza ba yoji pe à lukuta. Ya makiona. Na bia na so vérité ngana na site te ka ba yoji. Ton TV. Na site ba yoji na ebongo. Na site te ka ba yoji na à part wana trésor koli na poto ou na poto, azana rien à Congo. Rien de lupang livré parcellaire na on livré parcellaire na lupang étage na kin ya solo na komini na bandal ya étage na Timas 39 yango combien avenue Timas numéro 39 na Timas ba geno vérifier lupang na kilo vérifier ba vérifier na Timas 39 na bandal bloc lupang on a valeur ba 250 000 250 000 ndeza atika osaba ventire na poto moni trésor na le Congo na palette aza palette na poto omoni poto bato ba kosa na liboma na poto omoni eza na âge na ya koma 50 ans il faut se rester azonga normal akosi TV akosi palais donc le seul logo ezaki ya ye na vidéo ne taka mbwa kambwa na et puis mbwa ne photo vérifier mbwa na so ouais ani na rien makyo na ventirier te mena ba ajo moneza na ba ajo toza na ngo puis to vana na poto pour okosa batu pour intérêt ni en fait on a compris na bia azokosa aza saper à l'échec oyo na kina na rien complexé mon sakalante nezana na asala ba musique na e ba musique ezanga tina neza be simba te il faut se ressaisir ngana na ndako na Congo na ndako na komoni paye nanga na ndako na Congo ndako na ngo omoni ndako na Congo bijou na ndako na Congo za ba valeur ba 250 000 en plus na bandal na bandal étage ndako onel na soma ndako onel na modifia ba 250 000 atika okosa mabali boma na poto neza aluka a organiser vie na ye atika okosa malipo pale na ngai ya ba valeur ba 250 000 na Congo organiser vie na ye atika okosa mabila ba yojo na makala mon lelo yojikala nem so vérité o masola kalako ba o parler nanga mon o parler nanga ba yojo masola kala so na so ba site te ka ba yojo no monango ba te ka on ba folana ko monte na mona trésor akena magasin abisi 7 000 € boye ata 7 000 €, 8 000 € boye 1 2 3 tika on magasin a sombela masala ngote te minga kindane na magasin te asala ngo okena magasin 2019 te nabia so rina 2019 l'autre a comme ça fait 7 ans atika comme na magasin oyo muna tika bona magasin e pas zo ango wapi ndezana ati okosa mais faut le makamu nyonso mo na ba jeunesse ba koma na ba prévu muninga na ba voiture trésor za même ta voiture atambola na on aso 4 grises ya voiture na ye alaxa biso eza na kombo na ye eza na kombo na 4 grises ya voiture na eza na kombo na nga na ba voiture na nga ata fingi yango Audi TT na nga cabriolet za 4 grises na nga kombo na nga Nizana, on a permis de conduire comme on a, nana mini coupé comme on a, voiture nanga, exactement moi ça soit linga, exactement mon asombi. Et après on a défait ma concessionnaire. Au chaba locataire de famille bevana. Nabi pa na chaba locataire te, nizana we. Pali la paye nangai. Nizana on a bandel na timasi. 39 etala na kester. Ni atana ndaka kester menia. Ouais. Donc trésor a na rien na Congo, azana na rien ngata propriété na Congo na loko so na teki pa na Congo lo ya pala ba Belge mutatonga ngo mundela tonga. So na teki ndako na wana Belgique na sominda.
ndezana na so manda on a Belgique ne tigana zureta masa na tigana zureta azana parler na Belgique tigana zureta le lion de Waterloo ana parler na Palais Blanche na kenda ko na liape donc trésor atiko sa biso mon studio moi mon pied o sa ba mangale o tableau na o eza boye nini Alex so contrat de benga na contrat de benga ba quittance loyer na ba kombo na futara et puis na Paris ni naza na yango ni za moni contrat de bail za rebeli après ça ba initial au contrat de bail nanga yango kombo nanga mo trésor ngando za ngote te asala ngote o za kombo na ye ala so contrat de bail wana ya kombo na ye ya ndako na ya futaka ana ngote soko ba journaliste ba zo makama ba trésor bomba o l'accent na télé trésor azana villa trésor somi villa teveneza 20 000 euros baba ko lufse na solongo lelo nga koli na Scandinavie na petit na Scandinavie depuis 88 ma solo wana bana kala o ma solo na ma solo lelo te ya ba montant na tatanga o TV na 20 000 o table toujours makiona alors si autant on mona ba saper a bongo ba soit disant ba saper a bongo toujours makiona ba on ba leke pa papa ma vana papa ma pisi papa ma mbongo papa ma emilinze monga papa ma boanga na pisi na ngai l'arte ya solo n'est so vérité. Oh, abanga na pese l'arte, comme musicien na pese mbon, azate. So au nom on a zo vérité, to solo là. Amout na solo, même ata fali na pese la mbon te. N'est so vérité. Mon do mon mikili se faz ba charisme mo boy. Azan ba comportement mo mikili sa go vanda ga botere non, ba musicien de baza bo ba okuta biso na poto, mikili se mo ba komo beta maso ba musicien ka wonze bongo, o moninga musicien yo na ma boy, pire mutu nanga, pire masalanga na matara, ba matso na concert a musicien mo bo komo bina boyo mo na poto. Mais en sens là yo mwana poto matina concert a misa mo misa na ko mo bini so bina obini bina bo bini eza faux mais ça faux ko ngana so vérité eza faux oza charisme na cas d'ambiance pe jamais de la vie donc mon ami qu'il faut avoir na charisme mon ami qu'il faut charisme ko bina mbongo ko leka jamais de la vie oko céder jamais de la vie mon ami poto oko céder te so misa ko mo simso ba verse so misa ko mo lekso liboso bina ubungi rumba olongwe mon ami qu'il jamais de la vie. Moi, Mikile, moi, Mikile. Jamais de la vie, Misa Rosabo, Misa Vandi, Misa Abanegi, musique na misu na yo. Yo koli na poto. O memele saki. Ako mo memele saki. Oko mo bina. Ao binisa, oko mo simele verse. Oko mo simele bouteille mai. Ngan so jamais de la vie. Ah ouais, c'est quoi en nord te mo bungi ba principe nord. Ah ouais. Ngan so vérité. Te wono so bungi ba principe nord. Wona ba principe nord. Ouais ko mbuyuma. Ba to memara saki ba taki sasa. Buyuma. Aso mutuna ki sasa. Aya ka de poto memele ki saki. Saki. Mais au moins na poto. Oko na poto ebi ke non neza boso lelo même na kayute na roza nga asedi ki ba ko futanga pe na leta. Mais oui. Na pe na mukana nga na poto. Oko so pe crédit na banque 200 000. Oko so pe crédit na banque 100 000. Alors beaucoup même mi c'est ça ko mo binisa o. Mais on ezaka kindo. Abiso leko bina. O leko ba niko bina boye bu mi sa binisa o mais non. Ezaka ni ba mi sa mfutaka bana poto. Tela ki yuma yo bule soko ke non neza boye o bule ke non. Daga na ota mwana mi se o so mi so ayembi ngai ba momi ba olanda nga na ko mi Agi yuma. Mon yezana qui yuma do ba trésor ba se ressaisir. C'est un jeune frère. Mais c'est un jeune frère. Mais la mi c'est ça qui était. Trésor c'est un jeune frère Nikens Bayaka mutaya na Al-Qaïda. Nikens Bayaka nazo so histoire avant. Ezaka ba ngombale. Nabi Al-Qaïda ezala ya Nikens Onos Patrick Meka Fata Kimbala nani Héritier Scram na fils Edon. Ah bon? Na petit Fleury Mignon, un point, un bar. Oh! Ezala bongo. Bakola Al-Qaïda. Bakola Al-Qaïda biso na première fois, lettre au sal Al-Qaïda avec bénédiction à Dadi Soso, lettre au sal Al-Qaïda na biso, papa et mamutaloba na nga. Je ba pisanga ba komba ba tunonso po na tangango. Ndezana do trésor ngano zalate. Batu ano so baloba bazalate. E na bosani na ville pambani. Batu tout bazalate. Ngata Al-Qaïda mutaya na Al-Qaïda na trésor na Al-Qaïda. Et salama na neni Al-Qaïda? Ba 2005. Mutaya na trésor na Al-Qaïda c'est Nikens. Nikens m'a père spirituel à trésor. Père spirituel neza Nikens ba. Nikens m'a côte ça. Et puis Nikens son nom na Nikens on c'est un garçon de bon cœur pour na témoigner. Ala lisa trésor même na ndako nae. Trésor no va ne ba Nikens. Na Paris ou na pas Mississippi. Anova na
Trésor azui ba problème na ye na Kim Prince de Lausanne aye pa na nga na parler na nga na ebina ka trésor tanga nga trésor ebi parler na nga aya na parler na nga na Port de Paris na même trésor na Mini Cooper na nga parce que trésor ça la guerre na Grâce Mbizi na ba Kim pour trésor qui nous panza kara Grâce Mbizi nga na même trésor na kara na nga c'est mon petit moi il faut ba ko tenir il faut ba ko répondre et puis ba tika masola lukuta mon eza ba ko respecter bato. Et c'est très important na ya na e asa pe mukolo na e pe mingi te pour trésor Camille to bongo mama 50 ans. Mitema mo fait la bien. Il faut que la parcours ba ça na mokili. Baza mitema bien. So TV na e cause ba combien après yo vana ba kotona. Na bia ba TV ba 3000 ba 4000 ba TV wana ba 3000 ba 4000 comment on peut ba kazo belé. Ozo on ba réseaux sociaux ba net ozo on ya on bon. Ba 20 millions masol kuta bango lufsen. Masol kuta. Nezana. Maso lukuta pale on a ça pala combré ba décoration ndako bonté mandako komanda ko za so encombré ndako ba décor ba ndako moderne komanda ko mon simple alors tu au petit trésor à cette vidéo na ye pour na finganga et puis na lo bango tout le temps le la mesana ko finganga pour na sala AVC c'est une maladie AVC c'est un accident alors ba bon na TV le la mesana ko finganga un jour achana mutu nae a tomber na même les kamwana ndeza c'est que tu sème tu moissonnera un jour a tomber na même les kamwana ndeza parce que bateau ba seli ba VC et belé ba dae toto kuta kunda ko trouver na biso vina biso don Piro qui son nom repose en paix et belé ba dae alors tant yozu malade à mutu oxon l'aura faiblesse o bani ko finga ngo ngana biso virtuo finga ma mususu même nsambe na likolo mona nsambe ebi nga jijo pour la likambo so bo wela ni na trésor et le niveau finga malade et le côté oyo bele pe bika et le côté on a bika et bele to beta c'était kulutu otikala na défaut à mon côté parce que bama c'était bele babeli AVC liboko ça la sauter likolo comme on nzamba sa grâce à mon komba yesu otikala na défaut ni na munoko ni na liboko ni na merci Jésus. Donc, ils ont malaria, la malaria biki. Grâce tandis que jour na bela on a paralysé. Ah ouais. Naza complètement paralysé les beaucoup paralysé l'école. Mais un instant maman ba tato na hôpital La Fontaine. Maman batu ba prier pour nanga petit nanga Harry Paul HP longa je le salue de l'eau abonder la nzambe pour nanga ngane so vérité que l'eau le fungama na batu nsupi ba bondela pour nanga l'eau le fungama nzamba biksanga abiksana mundele mo azara pemene même ba médecin elekela ba donc ba trésor ba sala trop attention to yeba na poto bazo makamto ni petit mo azandoki nazana problème na été nazana carré na été na linga mwasi na été tout ça la délire mo to kota likamo mo te na ebite koma ko vandaka bo kombo na munoko na ye kombo na munoko na ye donc mama joli mala na ebi ko peksenga makambo yo nana lutula bo peksenga makambo je vous respecte beaucoup ba salé ma mère na considérera Claudine Kinoa donc voilà et le côté malamoka beaucoup tirana et le côté et le côté poto monsko poto buzoba il y a un monde que vienarka atimbara pas de contact na n'importe qui na poto pour poto za buzoba boy na minelo monte mutu moga boy ndeza na bo mutu moga bo mona mo bo koli na poto ole ko vivre ki poto na yo ne sans charisme ba trésor sans charisme ndeza na sans charisme mon ne ba se comporter devant muta fridicide ba sopa boya sopa boule parce que ça charisme monde toele le côté akara ofinganga auto ça la vidéo na esiko azo finga ya omoni na répondre na ebisa bon maman na yuma message l'écrit merci na bandeko to balandi biso merci na ba na monde entier to retenir ni na passage na ouais le ka to retenir que non migeni ma a modifier studio sur comme danser comme moderne comme moderne to na peau de casque donc m'a changé et puis toi bon que non na poto mon apota à la complexité mon apota à complexité ko reneza tour de ronde donc complexe exact mon apota sur le loba sim so ba veste ba bouteille à maï bozo bini sayo banini iba kiza mama échec tika artiste congolais oazana akomi na pota bing sabatuni na kin ba ya awa afuta bango balar babina rabani na pisa bango ba salaire so yo ba mo bin so juste rapport na libanga eza maman na complexe et puis ba parents
ba mama lelo ni za ba éduquer bana ba on ba zo temps on va na bana ba on partir dialogue izate entre ba mama na bana ndeza na ba mama ba sola bana et puis ba mama oyo ba misala ko bengana mibali ndeza so bengani mobali no linge susuté o lingo zo jeune garçon mais permettre quand même na mobali on a mona bana ndeza na ça quand même important permettre na mobali mona ba ko boya mobali mona bana eza mama na échec donc merci. voilà Merci na bande ko tout bolande biso merci na bana monde entier nous sommes Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokiti na metro chateau tia bakayau bakayau awa uzomona okimbondo oh la 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 à Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bine bila metro sapaka bukolo boya ta kota bukata musanga bisa batani ngaba bani tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche Voilà où est venu ça awa pour le film non yo je m'en atte oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi saka moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon
eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Boya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala awa toza boya tenango Nicole Malonga